Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino. Ata fouchette aux alangote. Lelo ba prière à moi si wana, ba faire à moi si wana, zamba au tomboli yo. O comme la position songolo pakala. Et comme yete. Au moins de au côté ma bena katanda, pas malade kidi. Shalom peuple de Dieu, ba o nyoso bulandarangana. Maman Lorraine Mbala. Tika kimia na nzambe pe bolingo na ye ezala partage na biso nyonso nzambo abomba ka continue ko bomba yo yambo na nyonso tozongisa matonzi pa ya nzambo apesi biso pema o tozo vivre parce que ba o bakati mitema toleki bango ne lokote tika to gumba mitema na biso pona osambela nzakumba. Seigneur, merci pour la grâce au sali biso ya kozana bon moi ngai na famille na nga na kati na internet opesi biso pema opesi biso makasi yango tozongisi lokumu epai na yo kolo continue ko bomba nga continue ko bomba famille na nga na kati internet batela basi mibali pe bana na bango baza toujours à bonne santé muto otelema na nzela na bango akutana yo tika bolam na pe kimia na yo ezala partage na biso nyonso na kombo na Yesu Masia. Amen. Merci beaucoup famille na nga na kati na internet o kolo pesanga. En tout cas to s'abonner, to aimer, to partager. Bande kolangai ngo makam na ekoloba lelo. En tout cas c'est triste eza makam moko epesi pasi pe epesi somo famille baboyi na bango ko bimisa parce que bazana ba preuve te famille baboyi na bango ko bimisa bazana ba preuve te toyoka lelo malolo beta lisolo na uchu na zo beta et uti ko koma donc nde toza buto à 23h non ça l'émission au 23h. Parce que ça fait mal. Ça fait mal. En tout cas, ba o baza mitema ya pete le quoi biso moko kate ba olela. Ba ko supporter te. Bande ko na ngai. To yebe loro moko. Bande ko basi, bande ko mibali. To ya sida na mboka na biso eza élevé. To ya sida eza makasi. Bo tambola malamu. Bino boza ba homme marié. Olingo bomisa moi sino na sida papa kindumba ezala ngona litomba te soro kufi na sida okeli felo obomisi combien est-ce que ça mutema malamu OK moyena partager ngo ezate parce que na obanga nzambe non mutema na ozala ngote te mo yebi ko zala ngo luko partager ngo et lelo nazo yebisa bino makambo eza ya mawa pe ya pasi sida eza makasi. Si des amakasi na RDC pe ebele tala tozan makamboze belé likamni na ngina loba lisolo ni na ngina loba ndeko na ngai ezala ndeko moko akendaki koluka asala théâtre yebana ba comédien nzamba lola asala bino ngolu parce que ba otambola malamu bazali baze belé ba se respecter baza ebele mais ba otambola mabe bazali pe da bazu de sida ba otambola malamu bazali otambola mabe pe bazali. En tout cas to moni mutu na mabe to tika ki fanatisme lokolo lingara mutu ata osala mabe mo reprocher ezate parce que lingara ye sora kufi nzamba rotuna yo osala ki nini tango yoka ki mabo conseiller ki ye likambo ezani bande ko na ngai. C'est triste. Ndeko moi sois une jolie fille na bisibino. Moi si kitoko. Abinga pena yebana nga pena sala théâtre. Ake kokota théâtre na groupe Songolo Pakala. Groupe ango présidente eza moi si tonto bito ki da présidente c'est ka moi si. Ake kuna kandezala kaka sololina na muto bataki le quoi responsable ya yambara batu a sololina mutu wana. Tanga sololi na mutuana abisava yakalobi bokutana na maamo konzi ndeko mwasi pa kei
lobi na mama bande kolanga auti na famille chrétien papa pasteur maman servante yango ba parents to landelaka bana na biso to landelaka bana na biso to landelaka sambelaka pona bana to on ne sait jamais moi no akufi à 23 ans moi no akufi à 23 ans il y a 23 ans bande konangai akeko kota théâtre tant akei tant bakutani na patron wana bakutani na patron lobby tant baskuta okota amonieka na musika teme étoile ne bande ko briller ya étoile ezongala tant amonie asepeli na ye abimi abudelo kwa mtamonieti tant abimi akekota na mutuka na ye atindi batu babenga ye makambo na oloba bato ba refofile ba oyeba source eyebani te parce que o akufi aza petite sœur donc temeza moulai moi la ya femme sage camarade na ye parce que petite sœur a camarade tema bi maman na lingi yo mto ozwa likambo yo o tiango na internet pour na posa yo osala makambu bien moi famille est répliqué exact parce que ba na ba preuve te yo ke funda muto na preuve te donc trace exact mon côté trace exact parce que babiso ba funda muto na loka trace exact et yo asa bango retour bana ba na famille possibilité te famille za lango ya mbongo te famille za lango ka mbilinga kande to pour fofila kaka o se retrouver na mokili bandeko tangu patron wana amoni fi wana tinzi muta benga ye aki abengi ye fi ala pasani ni alandi na mutuka mati tanga alandi na mutuka bandi ko kende ya ko sala théâtre ayebisa bi yo ko sala théâtre te abi toi tu es ma femme bandeko nanga ozolo ba toi tu es ma femme a mwana mwasi biso to ebike mwana mwasi aza muto ayeba na sali kombo tant na oloba makambu ebi maloko na osa ba aventure parce que mokilo to lingaka eloko eza ba aventure nde to ko s'approcher mbang mais eloko eza solo pesa réalité to repousser la pembeni te makambo na oloba eyebani te na obeta sekte en tout cas moi noyo notanga kombo notianta eyebani te na beta ki sete za ba komende ba otambola bien bazali eza ba komende ba lingi babunda pour avenir na bango ekende liboso to na ba bunda en tout cas via mama Kalunga sala nga bien kotala ne ba banda na mobali na ye ne ba komi lelo en tout cas mama Kalunga aza félicité beaucoup de respect a outi na mobali ne musika ba koma ne ba komi lelo basé belé ba fleur bang basé belé ba maman Thérèse ba otambola ba se respecter basé belé wala pe na mona ma belle sœur chérie Mutsopi donc baza batoyo bandina mibani na bango balingi bazala bongo to lobi nzamba opambola biso ya presse pe bazali na bébé ba comédienne o ba otambola bien baza tellement belé mais o ba osala pe soni en tout cas side za makasi side zali eza ba jete kala mingte toyoka sous à part sida covid-19 eye lisusu et risquer to fêter na confinement et risquer bongo li solo eza matata bandeko abi yo ko sa théâtre te toi tu es ma femme abi ngana za mwasi no ndeni yo za mwasi ngape na mwasi to za basi no za mwasi no ndeni abi no ngana mwasi yo mona mwasi na mwasi tenga na sepel na yo zwanga nyonso zwanga chérie zwanga oza chérie tenga na za na chérie te bandeko chose grave jeune fille à 23 ans wana oh lelo pose moi sa vierge a passe moi si kitoko couleur à solo couleur à obatnos ba krakakaza pembe couleur d'origine pembe couleur na ba beauté la yango wana parce que maman bango za métier couleur na yango wana bandeko langa mwana na pa lengi akita bwe ba pakolier $200 abi ota crédit akei pa azak muninga bazala muninga na ye azana camarade na eli soleza mulai bandeko langa na bike msuto ko sisango pété azana camarade na ye lobi nango bakena camarade papa asepe na fiona ba komo vivre na ndako pe ba yebite ba mona kaka mwana na bidon mwana vana ndako eza te lokola pe
mokonzi wana ebeke na ndako baparane basambelaka bi esimba te atuni oza na bamama leki te bandeko na famille baza te mpo na moni mpa baboti na yo oza vraiment colère bazosirive yo makasi abi te mama leki na nga azali abi no yebisa baparane ok mikolo nake na nga ovana mpa mama leki bandeko azwi $300 apesa bike epesa mama leki na bino solola na ye ke ndeko moko azwi alinga soutenir nga mais vis-à-vis ya baboti na nga yo moko yeba ndeko nende azala mwana fanda kuna eza te na kovivre awa bandeko na nga oyo tobotamaka mwana mama na ngai aya soki azalaki mpena amonaki mwana mama na ye alingaka kufisa mwana ya na ye te alingaka kufisa mwana ya na te alengi $300 mwana ya kei asoli na mama leki na bi problème eza te yaka abepesinga ku $300 na pesa ale babeti cop na mwana ye kuna bengi ya na o ya nde za boye mikolo na apenda trop prix tindelanga ki mwana aya ovanda mwana paseni na keiti bakoma ko vivre ha wakanisa di sole ye bana te mokile ya mokile za mukie na sur internet télévision eza radio te ndaza wana bakosaka bato mais conscience bakosaka te oyebi makambo na oloba ozotala nga ndeko mwasi yo bomisi muninga oyebi makambo na oloba yebaki ata lelo te makila mwana eganga bandeko lisolo eza grave yaya bakoma kolingana na mwana mwasi oyo bakoma kolingana soki mwana mwasi azobima na ye mwana na santa loko azobima na mobali penza jour a liboso babima na mwana mwasi oyo amona loko eloko moko ekota na nzoto eloko ane kotina na nzoto ebanda kosoisa libumu azokalpa loko anyoka otambole na kati ya libumu yaya titi ay amemi epa mama moko boye bandeko amemi epa mama moko boye yaya soka na tangi ka kombo mama na lobi na tongo batindenga basoda bakanganga bandeko la ngai masolo eza grave amemi ekuna abi wow andimate tanga amemi ekuna kutanisi na ye ale abi yo kuna yesu ko mwana na komisiko mobali epana mama na zongi mwasi na ate na ebite so bo comprendre mwana komi mobali epa mama na komi mwasi ba vivre mwana nzoka nde libumu wana asanta libumu ezo vimba eloko tambola ke na libumu mukomso avanda zo bela na kende abengi mama okonzi o ndo tezanga bien te nazoka bien te mama l'équipe bi azana mbongo te fona kende hôpital okende hôpital abi ça va non ya na ndaba te ko ya te nga no ya no ko ya te abi ça va lobikas moi n'a pas vendu 6e ça la te sali abinga fona kende akei ba bisi na bisika na ba répéter ba bika ke oyo madame ya boss ba bika o madame boss ba bureau ka ba yebi ba bika boss na biso azala ne mobali tant akei ba boni ba yebe ke donc so ke zaki ka mukolo ne zaki ka mukolo fo makambo salam bazaki pe flou amati pe ba l'accès pe bisika patron azali akende boya akuti patron na camarade na ye akuti patron na camarade na yo bayaka na ye wana mbala moko abandi matata ngabi en tout cas makamusu babandi penda ko sono ndire mobali ya solo pena mobali okola kela asali désordre wana asali désordre tina se bat yoki ko benga nga lisute bosa na ngabi ozela na osambusa yo zelo mona moi ça kiti na kanda papa nzoka ndazala na batu soka za na batu maman atindi batu balandi mwana na parce que na téléphone so ba kene ti restaurant alinga te bakanga ba photo ni bo ezala telo ezala te batu balandi mwana ana babotoli saki babotoli téléphone babotoli makambo nyonso parce que numéro ezali nde babenga na téléphone babotoli téléphone babotoli makambo nyonso batike bongo mbala moko banzo okende pa kota na feni boye bakutani na mama okonzi minga le tike ke kuna komi ande na bimoni soko ofungoli mbanga la yo to memo musika oyebi ngati bien oyebi muto na kutanisa kiyo soki omfungoli ka mbanga yo ozala mutasuka okufa obanana na tata na mama na bandeko ozala mutasuka omeka koloba te
soko lobby otie fino na danger mwana pasa nini abangi aye na ndako azolenga mama leka tunye nini mwana koloba te nini mwana bambala te abambani parce que na ndako bayebi camarade wana mama leka yebi camarade wana parce que na mama na o aboti ye alingaki na ba camarade apekisa ye camarade wana siko mama leki ayebi camarade wana mais famille ya camarade bayebi te yango bino ba mama oyo mwana obimela bino ayaka na ba camarade na ndaku boyebi ba camarade wana adresse na bango bisika bavandaka te camarade mwana ngabimaka wapi autaka wapi soka uta na cimetière soka utaka wapi oyebi te ba confesse l'équipe biso ebele mokileza ya kobeba mama leki pe sentiment mbongo moyebisa mwana atuna ezate abenga ta baboti boya elikambo ekweli ye loko tabimi na yake atiki mwana libumu mwana asati libumu ezomata banyoka pena ba otamboye na kati ya libumu azoganga nyoka nanya koya pa mama leka zonga na poko boye aya otala mwana bato senini akufi bandeko mwana bato akufi camarade bakimisi camarade parce que babi kena nzela camarade makambo esani eyebana camarade omona na te baja na quartier balobi baluka so bazwi camarade wana ndeza na facilité osani nini ya ko dénoncer parce que camarade wana za makambo nyonso camarade azomona na te adresse bayebi te bamona kaka babi atana ba TikTok to omona te na ba TikTok to omona te donc nyonso eza flou so ba bloka ki so ka uta na elima so ka uta wapi ezoyebana te comédien munene moi totanga kombo na ye ezate toze la suite bokoyebela nga kutu na suite te bino moko boyeba po TV ezana ngo radio te kala mingi te to sopa na wu nga siko na ye na ngo mutali boso parce que nga la ngoti na boîte en tout cas to tambola malamu ba comédien ngo pe balingana na bango te bayokana akana tonga matanga mosinzo pe leki mingi na bango ba comédien ngo parce que na za la famille a ba ndeko nga ba ebele baza ba comédien donc na moi ma solo pe to yoka kapé to fréquentaka batu to za bato to yebi en tout cas ba ndeko bino botambola mabe ya bataka vie na brillanté ba o se respecter coup de chapeau nzamba continuer ko pambola bino pe ba o ba se respecter te era ngo bobongo la mitema botika ba vie wana mabe ezali makila mono ekoganga atandele. Merci beaucoup to s'abonner bambote nanga la papa Jean-Jacques Mozel bisiko zali bambote nango wana na prochaine émission bozala jamais décidé to s'abonner na maman Lorraine Mbala rien que la vérité bosolo eza chaîne chrétien ciao bye. Bako respecter moi sindenge ba respecter moi sa cause na yo ceux qui respectera moi si la famille na yo bande ko ba respecter moi si baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango tango yo so bimana ser wana lelo ser wana lingi yo wana lokote olala kapa na bino ata fouché tozana ngote lelo ba prière moi si wana ba faire moi si wana nzamba otomboli yo okomi na position songolo pakala e koma yete o monde te okota mabena kata ndako malade kidi